Son message est politique au peuple congolais. Vous vous en souvenez bien. Les jours qu'il avait récupéré sa liberté, il avait fait publiquement une promesse selon laquelle il ne donnerait son message politique, la position du MLP, mouvement lomumiste progressiste, qu'après avoir accompli et satisfait un certain nombre de préalables, parmi lesquels il devrait rendre hommage à son mentor politique, Étienne Tshisekedi Wamulumba de Reze Mémoire. Il en a profité pour saluer la mémoire des victimes, des martyrs de l'alternance. Et ensuite, moi je sais pas, comme démocrate, il ne pouvait pas passer directement au message sans être concerté avec ses collaborateurs. C'est ce qu'il a fait.
J'en profite donc pour vous remercier d'avoir voulu répondre positivement à notre invitation au lieu de vaquer aux activités. Bolanda. Bolanda, pues no kondaninga loba, boyoka. Nyenye. Bolanda yambotena loba. Na obanda na lingala. Na yego zongisa na français. Po moi na français bayoka na kate. Alors mutuna liboso, est-ce que ba journaliste Bolanda ba journaliste soko na lobby à côté lema ils ont dérangé bino Lavanda. Alors bato o bala na sima boyoka bato o bala na sima batika makelele bato o bala na sima batika makelele. Yambotena banda message Thomas Solo Tukuza. Il y a le père de la démocratie, président Etienne Tshisekedi. Boyebi ketanga kufa kinga nazalaki na boloko na yango pe ba victime nyonso oyo bakufaki na combat ya alternance ya démocratie ya libération ya mboka oyo nyonso bakufaki totelema elongo quelques minutes pour na kokanisa bango. Merci. Na osenga na comité organisateur mingi modérateur directeur général et vrai journal akabola texte o na komaki na français po tango batu ba journaliste ba pandisango ba konaka kutuna mituna bolandelanga yango kuna. Donc je crois que boza soupike na bandi na français te. Masolo oyo toza nango eza masolo ya makambo bino nyonso boyebi. Touti wapi, toza wapi, pe tozo kende wapi. Frank Diongo auti na prison. Po nani na kotaka prison? Po abundisaki Monsieur Kabila pour azwa 3e mandat te. Po aboya ki changement ya constitution. Nde bakoselaka ye makambo ti baye kokanga na mabalukuta. Mukolo yango bakanga kanga. Ezalaka bino nyonso boyebaka yango toujours bakondanenga ezalaki babenga yango fête des saints innocents oyo babomaka bana o basala mabete wana pona ko rappeler bino to ko zongisela bino makanisi na makambo oyo elekaka na yango makambo o tokosola ya lelo ezali position ya parti na biso na makambo oyo ezoleka na mboka pona yango masolo yango na ukabola yango na biteni misatu
mais yambo tena kabola yango na biteni misatu. Il faut boyeba makambo nelekaki na maponami. Pona makambo oyo elekaki na maponami. Boyebi ete élection na Congo elingaki esalema na décembre 2016. Monsieur Kabila a imposé processus oyo boyebi ndenge mabe nango ezalaki. Ba imposé glissement toko kende libanda ya mibeko to mibeko likunzi. Élection eye ko salema na sima ya mibumi bale. Balingaki yango esalema te. Esalemi quand même. Mais na ndenge yango population ya Congo ata na ndenge na ya mabe asali ba élection ya mabe ba sanctionner Kabila azwa te na ba élection. Wana eali volonté ya bana mboka pote mboka ikamba maka mabe boyebi pasi tozala nango na kati ya Congo na yango na bitumba oyo touti ko garder minute ya silence awa kobanda tango toboyaka ba changer loi oyo électorale na 2015 toyoko tambola na septembre 2016 et ko suka na septembre et décembre 2016 et ko continuer na série ya celle-ci wana toza na boloko ndakisa liwa ya Barosi liwa ya Thérèse Pangala Benjamin bongo na bongo engi kolobate bitumba libération ya mboka makila esopana nga moko boyebi ke makila nanga esopana le 19 décembre wana eyali pona ko rappeler makambo ndenge ezalaka na ndenge tokomi na bamusu bakangami bamususu babimi lelo na boloko pona tina yake mboka na biso ekaka kotelema etambola elongo na mikili mususu na makambo wana elekaka basusu baboya resultat basusu bandima basusu bajera mabe basusu balongola bango na ba élection lokola nga moko boyebi ke baboya bapesa nga ta carte d'électeur processus ezalaki malamu te yango ndo komona bamususu baboyaki ko déposer ta ba candidature bamususu loka bato MLP ba déposer ba candidature 123 candidats ba futi caution valider la liste définitive mais tolongwe na ba élection pona ko boya potopoto na ndenge ya maponami wana masolo wana nyos na bandele ezali pona ko tchabino mungu na munoko po bososola makambo ikoleka ndenge ni par rapport position ya Frank Diongo pe ya MLP eza ndenge nini na yango ezala bino moko nde boye ebele eza bapanisa nde ba ebele ndenge professeur Luata awuta koloba awa jour na utaka boloko na lobaka ete na koleka na présenter na rendre hommage et pas père de la démocratie simanango natala moke sur état de santé ndena banda na 7 jours mais santé permetaka te que dans 7 jours na kokakoloba yangonde bien que nazo continue en betali soin mais pas na respect na peuple congolais na kopesa bino merci ndenge boyambaka ngai
naza na devoir ya koya liboso na bino bapandi sango po te message na ngai makanisi na ngai ekomela bana mboka bana Congo pe bana mokili mobimba na yango maloba na ngai nalobaki na introduction ko na okata yango na biteni misato. Eteni ya liboso bokaki yango deja nasali mwa makanisa makambo ndenge ezalaki. Identité ya Frank Diongo eza nini? Pe ya MLP eza nini? Identité ya Frank Diongo ezali tout simplement un lumumbiste, un nationaliste, un tshisekediste. Donc, parti yango ezolanda ko défendre mboka, ko défendre bosolo, to bosembo, pote ezala Patrice Emery Lumumba, ezala Etienne Tshisekedi, bango nyonso moto andima ko trahir mboka azate. Donc Frank Diongo ako jamais ko trahir mboka. Yango likambo etali identité po bizaleli ya mutu batalelaka yango na kombo na ye na identité na ye na lolenge na ye ya kozala yambo te batala bizaleli ya mutu bayeba identité na ye eza ndenge nini. Bozolanda. Donc eloko ya liboso pe ya mibale yango wana. Eloko ya misato. Eloko ya misato eza nini? Makambo etali crise ya mboka. Pokoso toza nango na mboka eza nini? Pokoso yango eyali na kokabwana na biteni pe misato to mine ya mike. Mboka ezotambola malamu te po na nini? Mboka ikambami mabe. Lokola mboka ikambami mabe esengelaki na nzela ya maponami. Bakonzi ya sika, makanisi ya sika okamba mboka ekoka koya o babengi na lopoto changement. Bakonzi ya sika ndenge ya kokamba mboka ya sika, ndenge ya kolinga mboka ya solo, kotika moibi, kotika justice ete kaka bato ya mbongo nde bazwa raison na justice. Mobola alonga te, kolia ikomono te, misali komono te, chômage. Donc nyonso wana muta kwa kolia pe kokota l'hôpital kutanga. Donc changement ekota congolais la sécuriser. Bon moko na Congo etikala. Congo ezala pe défendu pe protéger. Donc wana mboka ekwai kotambola te pote ekombama ki mabe zo kamba mabe pona eteni wana o babi na lopoto tokena maponami. Maponami boyikine na décrire yango na lopoto babi yango crise de légitimité de pouvoir na yaba institution na ba animateur. Donc eteni mususu ya pokoso ya mbokeza po batu oyo bazokama mboka bazondima bango te, bazolinga bango te na peuple. Peuple abwakisi bango nde balinga lopoto crise de légitimité. Donc population baza d'accord na batu bazokama mboka te na ndenge bazokama mboka mabe population aboyi. Wana nde mboka
Ils ont tamboula mabé. Raison à l'bosso angwana. Babenga ngona le poto crise de légitimité de pouvoir. Yami balé. Mboke zo tamboula mwana mute ponani. Ezaka bongote. Ezaka paka to boy ba toyo kamba mabé. To lo lenge na bango kamba mboke za mabé te. Wana ezali eteni mususu eza ya solo. Mais yango kaka te. O babenga kango na lopoto eteni ami balé. Le longete depuis 60 tilelo. Tango nyonso Congo tozwaka problème. Ya boyo kaneza la te. To trouble kota ndenge ya politique. Ba soda ya mboka bapaya bakotaka na makambo yango. Babe on a le poto la géopolitique. Le fait que ba soda ya bapaya bakotaka na makambo na biso pona soit pona obebisa soit pona obongisa. Ata to na Sun City. Bon moi que non, guerre ça meki na 98 6 pays voisins. Ata une élection au 2016. 2018. Bon moi ba américain ba yaka ba soda américain. Donc nyonso diko fungola bino miso ba congolais. Pourquoi tango nyonso ba soda ya ba armée régulière ya mboka bapaya bakota ka soit pona ko bongisa to kona ko bebisa. Donc il faut efungula bongo na bana Congo. Etenyu wana pe ekota kana mboka etambula te. Etenya misato o babengaka géostratégie. Eki koloba ete pona nini tango bitumbe salima na Congo ba groupes armés bazalaka financer na bato baluka ba minéraux. Pona nini zaka bongo. Il faut bosso sur la paix pona yango. Eloko ya suka boko comprendre pour na bandeli sikawana. Eloko ya suka ya ndenge toza Congo. Ndenge biso toza Congo engi kolobate tobota maka na 1885. Tango basali conférence de Berlin, ba jeunesse sebola na bo kebi penza. Bozolanda tango na 1885 basali conférence de Berlin. Tango bakaboli Afrique mobimba lokola Congo Brazzaville ba pesi na ba français. Bazo Angola ba pesa ba portugais. Bazo chaque pays bongo na bongo. Congo ba pesa mutute, ba pesa kolote, ba pesa surveillant. Roi moko Leopold azala surveillant. Papa yo okengela ka biso kaka. Est-ce que ba Congolais ba tinani ba pesa ka mutu, ba pesa kolote? Tango na sala ba recherche tina Allemagne, ici ka ba sala conférence de Berlin. Ba comment conférence de Berlin égale conférence des bassins du Congo. Congolais mon côté azalaki na Allemagne, potoza Congo munemboka munene boy. Noir mon côté azalaka. Donc biso to sala effort te to za pays monene kwa to za nango. Il faut ba Congolais ba sosola nango. Banani basala ka to mboka munene modèle wana. Pona tini basala ka yango. Est-ce bango de bazo boma biso te? Est-ce que bango de bazo bebisa biso te? Donc il faut ba Congolais ba fungola makanisi na bango. Likambo na pe est-ce que angeza na base pe ba na biso te? Donc on a fungoli bino pour la première fois oui non non. À part que élection toko boya, toko ndima ba dirigeant toko ba dirigeant. Toyeba ke biteni mususu pe ezali ebebisaka mboka pote bozui ya mabele na biso bana mboka basepela na bozui ya mabele ya bakoko na bango. Eza on so consommer makamode eza makamoto yeli yango awate. Il faut boyeba yango oyebi mboka na bino te okolinga yango te okokamba yango te. Wana babengi yango crise congolaise. Na sukiso na mambitali Italie crise congolaise. Siko to koti siko na mama ya likambo. Makambo yoza na mboka bo MP na Franc Jongo position na bange ezandeni. Bozolanda. Alors, na makambo oyo ezoleka eza boye.
na mukuse eza boye. Eloko ya liboso bozolanda élection euti kosalema. Tant il y a confrontation ezalaka. Tant il y a contestation ezalaka. Bozolanda? Tant pe ya kozala responsabilité pour na kotombola mboka pe ezalaka. Na yango donc après évaluation na bato a parti. Na ba contact nyos na sali. Pour na MLP. Pe pour na Frank Diongo. Na Congo toza na président de la République moko Félix Tshisekedi. Bolanda na lobby boye na République démocratique du Congo pour na MLP pour na ba Congolais nyoso toza na deux présidents te. Congo aza na président moko Félix Tshisekedi. Bolanda boyebite Frank Diongo azalaki compagnon to disciple ya Papa Etienne Tshisekedi. Paix à son âme. Naza na devoir ya vérité pe ya kosembola mboka. Combat oyo toza nango na makambo oyo ekomi Kabila a préparé yango te ayeba kite que peuple congolais bako permettre traité à changer constitution à kokite a tché dauphin à kokite lelo oyo Kabila n'a pas les moyens de redevenir président na Congo. Na constitution oyo bolanda na constitution oyo toza nango ngai nazoloba na bino lokola batu oyo bakomaka mobeko likunzi elingi koloba te na ndenge ya mibeko ya mboka bolandi. Monsieur Kabila akoki lisusu kozala candidat na présidentiel te. Aza sénateur à vie. Bozolanda aza sénateur à vie. Nayango Poaza la candidat lisusu après 5 ans il y a mandat où il y a Félix Tshisekedi. Alors il faut qu'elle va changer la constitution. Bini bokolinga élection ya mabe parce que pour mes années comment Kabila perd na présidentielle aya koza nyos na provincial pe na députation nationale pe na ba sénateur nyos bozolanda batu oyo basali bongo bokolinga ba député na ba sénateur ba changer constitution parce que ndenge basali ke bazui 3/4 ya ba parlementaire ezali pona ba changer constitution. Donc à partir de boye bake bitumba ya koboya ko changer constitution ezo banda pe président Félix ayeba que non aza mwanda Tshisekedi jamais to kondima kocho va changer yango po Kabila zonga jamais. Eloko ya suka bolanda eloko ya suka pona lingala eloko ya suka nazo kabozo yima bongo accord caché FC Sozolo bate pona nini bolanda yango malamu
il faut boyeba na ndenge ya bato ya mayele o bayebi makambo ya mokili eza na Congo eza na poto babengaka na lopoto cohabitation ou coalition elingi koloba te ndenge ya kokamba mboka oyo aza président de la République lokola président Félix aza président de la République bozolanda alors na parlement aza na majorité te teokani alors soko bazo yokana te lokola na porte na France ezalaka gauche na droite président aza na gauche to premier ministre abimi na droite wani balobaka cohabitation donc moyen koyokana eza te donc tovanda ka bongo to ka mamboka bongo boyokana eza te mais o balobaka coalition ngo loba te non biso nyonso toyokani to ka mamboka elongo mais awa sikoyo comportement na tozo tala na mokili ne tozo tala boye donc eza lokola tango cash na FCC bango basali coalition na bango eza cohabitation te tango basali coalition majorité eza ya nani eza ya président eliki koloba te bato cash FCC le chef de file na bango c'est le président de la République moteur à compétence impulsion c'est le président de la République donc on n'a pas de chef de file na Congo il faut boyeba ou alors baza na coalition ou baza na cohabitation bayebisa ba congolais madame donc soko bakia na coalition ezakate o baza ba député muke o ba député ebele eza baza ba député muke eza baza député ebele bango nyonso moto apesaka impulsion aza chef de file c'est le président de la République c'est la majorité du président de la République donc na yango on ne peut pas bolanda le président de la République ne peut nommer qu'un premier ministre oya kotosa ye akondima ye oya koya ko bloquer mokilité. Donc Congo tomoni pasi mingi on a besoin que et to bandela makambo ekende na ndenge ya liboso. Bozolanda wana ezali lumière nazo pesa pona makambo etali cohabitation coalition. Na uti web sabino que bon minimiser victoire wana te peza makila esopana pona yango. Bozolanda bato bakota boloko pona yango. Soko bo se rappeler les 19 décembre. Tant on a bandi marche à Ngalema ti triomphal 19 septembre. Tant on a commis na ba population na Madame de Sévigné. Boyebi bato combien babomaka ba combattant Frank Diongo. Est-ce que banana ba yibaka? Donc alors victoire wana toko sala na ngote. Voilà na mukuse na nyoso wana. Po mboka ekende liboso. Il faut président de la République azwa initiative ya kozongisa mboka to école na biso na nzela. Na combattre bien entendu corruption, kotia état de droit, kozongisa démocratie. Bozolanda et puis concéder na chantage à FCCT. So balobi kaza bomoko, baza bomoko, na bomoko ana celui qui donne l'impulsion, c'est le président de la République. Donc na français non Kinga Katité, c'est le président de la République.